Mbote na balandinion, surtout il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenus dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. Le loto yeli bino tonton na bino doudje boyo ka message o apesi po na babakoko. En tout cas, ekosala bino bien. Boyebi ke wana zalaka ndeko ya batu ya sila bisalu bekam la maman des Abakouk pomba ya scène. Tosengi na babakuku nyonso bo s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo sauter ba pibité bo encourager biso to bandi musalo na pasi tozo koba kaka na be humiliation na kofinga metozali boyoka tonto duche. Opération Tombola Star na yo, les vrais Abakouk boza wapi, les vrais Abakouk de SB boza wapi. Opération Tombola Star na yo, hein? Ba vrai Abakouk, ba fanatique ya SB, ba fanatique ya Sila Bisalu, boza api. Opération Tombola Star na yo, bino mo boye bineng opération bandaki. Alors, pourquoi vous freinez ba vrai Abakouk? Pourquoi t'en contact na président Yoshua, na Karine Poutou. Donc, beaucoup en contact na ba onenge et bandaki. Alors, pour te préparer 5e anniversaire, il y a SB et Ozala SN Mingi. Ngai na madame na nga te stopper si contribution na biso. Alors vous, les vrais Abakouk, Tombola Star, nous avons besoin des vrais Abakouk. Ba vrai Abakouk, ba fingara, ba tuté, ba vrai Abakouk, ba soutenaka artiste na bango, na ba œuvre na bango, na ba œuvre na ye. Donc, bino bato bolingaka Sila Bisalu na SB Mobimba bo se manifester opération Tombola Star na yo 5 ans ya SB biso nyonso to sala geste wana to contribuer pour te rendre journée wana aussi spéciale. Tombola Star na yo, nous sommes ensemble, ba vrai Abakouk, réagissez. Merci. Opération Tombola Star na yo, les vrais Abakouk boza wapi, les vrais Abakouk de SB boza wapi. Opération Tombola Star na yo, hein? Ba vrai Abakouk, ba fanatique ya SB, ba fanatique ya Sila Bisalu boza api. Opération Tombola Star na yo, bino mo boye bineng opération bandaki. Alors, pourquoi vous freinez ba vrai Abakouk? Pourquoi t'en contact na président Yoshua, na Karine Poutou. Donc, beaucoup en contact na ba onenge et bandaki. Alors, pour te préparer 5e anniversaire, il y a SB et Ozala SN Mingi. Ngai na madame na nga te stopper si contribution na biso. Alors vous, les vrais Abakouk, Tombola Star, nous avons besoin des vrais Abakouk. Ba vrai Abakouk, ba fingara, ba tuté, ba vrai Abakouk, ba soutenaka artiste na bango, na ba œuvre na bango, na ba œuvre na ye. Donc, bino bato bolingaka Sila Bisalu na SB Mobimba bo se manifester opération Tombola Star na yo 5 ans ya SB biso nyonso to sala geste wana to contribuer pour te rendre journée wana aussi spéciale. Tombola Star na yo, nous sommes ensemble, ba vrai Abakouk, réagissez. Merci. Opération Tombola Star na yo,
les vrais Abakouk boza wapi, les vrais Abakouk de SB boza wapi, opération Tombola Star na yo, hein? Ba vrai Abakouk, ba fanatique ya SB, ba fanatique ya Sila Bisalu boza wapi, opération Tombola Star na yo, bino mo boye bineng opération bandaki. Alors pourquoi vous freinez ba vrai Abakouk? Pourquoi t'es en contact na président Yoshua, na Karine Poutou. Donc, beaucoup en contact na bango nenge et bandaki. Alors, pour te préparer 5e anniversaire, il y a SB et Ozala et Saint-Romingi. Ngai na madame na te stopper si contribution na biso. Alors vous, les vrais Abakouk, Tombola Star, nous avons besoin des vrais Abakouk. Ba vrai Abakouk oyo ba fingara ba tuté, ba vrai Abakouk oyo ba soutenaka artiste na bango, na ba œuvre na bango, na ba œuvre na ye. Donc bino bato bolingaka Sila Bisalu na SB Mobimba bo se manifester opération Tombola Star na yo 5 ans ya SB biso nyonso tout ça la geste wana tout contribuer pour te rendre journée wana aussi spéciale. Tombola Star na yo, nous sommes ensemble, ba vrai Abakouk, réagissez. Merci.